babone nanga naye ko comprendre na vie ke soki oza na destin ya monene vino ezala facile te. Nalandi témoignage ya Chacha D'or na se retrouver lisusu na se rappeler. Tango Chacha D'or azo expliquer ki fazer na ye. Na se retrouver ka côté ya ki fazer. Soko za élu de Dieu oza na vie facile te. Je me souviens à l'âge de 13 ans. Nasalaka kotelengana. Place toyela esimbaka te. Place tokitela esimbaka te. Papa akufi. Ozo telengana lelo lalia lobi olalia. E na yeko kuta na tante moko ayebanaki na papa na biso. Marceline. Abanda osala na Ofida. À l'époque. Ayambinga bina ebi papa ambino ya kofanda. Ayambaki nga na gentillesse nyonso. Et na koma kofande pa na ye. Comme d'habitude, soko zo fande pa bato, okoki kozala goi goi te. Je me réveillais très tôt matin pour na misala. Na osala misala na okombola lupangu na onika toilette, mais azalaki pe na mwana musala kombo nezaki ya mami. Na bandai kosunga ya mami, et boyebi ke soki bana misala bakuti moi jeune fille moko aza courageux bakoma ba pire. Parce que ozo sunga na moi misala ebele, bokomi ba master. Engana ya mami tokomaki bomoko. Mokolo moko où je ne sais pas ce qui s'était passé. Tanti Marceline abenganinga. Atomboka. Alobi soki auti musala akutanga te. Eloko na sali yebani te na sengi yeba pardon aboya. Alobi nde na okende musala boye na kuta yo te. Landa video na nga oyeba eloko nini mokili esupportaka ba elu te. Mutu po supporter yo oza na grand destin. Il faut azala mutu pe ya grand destin lokola yo. Il faut azala ya nzambe po asupporter yo. Il faut azala mokonzi po asupporter yo. Muninga na ye mokonzi. Me bambolo basupportaka mutu oyo aza grand étoile te. Yo mutu ozomitungisa na sali mokili nini, étoile na yo ezo peser. Parcours na yo eza lourd. Alors ba naïf, ba okoko supporter yo te. Même na kati ya mariage, même na ba relation amoureuse, mobali ya pam ba okoko vivre na yo te. Parce que chemin na yo ezo peser, étoile na yo ezo peser. De mobali ya pam ba okoko gérer yo te. Il faut mobali oyo auti epai ya nzambe. Oyo aza na grandeur, aza na capacité ya grandeur ya étoile lokola yo, nde boofanda. Tozaka na deux sortes ya séparation na monde amoureuse. Wana na ko expliquer yango mokolo mosusu. Histoire à Chacha et rappelenga likambo moko. Tanti Marceline alobi soka uti musala akutanga te. Na senge ba pardon aboyi, alobi na kende kaka. Tantine mami alobi osali nini ngabi tanti mami nazalaka na yo. Nayebi eloko nasali ye te. Mama aza te aza musika. Papa akufi. Place boyelaki esimbi te. Basi ya papa kulutu vie compliquée. Place bayambaki ofandi babengani yo. Ozaki oye na Kishasa oza mupaya. Oza na camarade te. 13 ans. Ya mami alobi c'est bon. Moi musala alobi c'est bon. Oza pe moi muke. Ok wapi. Comme ça. Nasisa musala. Na memo epa na biso kasi. Nga nazake pa biso. Me na kati ya lupango na tonga ndaku na nga. Tosilisi misala. Nakangisi bilamba. Tozalaki obligé na ya kokende na ya mami. Ya mami abando fanda wapi. Abando fanda na Malueka. À l'époque, soko fanda na Malueka oza mutu a souffrance oza mutu a pasi. Malueka Kimbwala Don Bosco.
mbudi ezalaka milia bato ya pasi afandaka wapi na Kimbwala, afandaka wapi na Don Bosco, afandaka wapi na Malweka. Nakangisa bilamba na nga na saki na bima na boya uta musala kuta nga afinga nga. Je ne sais pas lingaka sala nga nini parce que nazalaki na lisungi te, nazalaki na appui te, je n'ai pas de parents, donc je n'avais personne. Vie à baélu etkala jamais kozala facile. Je bénis le frère qui a chanté cette chanson-là. Via balongi, etikala jamais kozala facile. Bazo betaye, me bazo kotisa ye na saison na ye. Via ba Joseph, etikala jamais kozala facile. Oh. Bazo teka ye, me bazo kotisa ye na saison na ye. Nazaki obligé à okepa ya mami. Tant tokomi kuna. A présenter nga mama kulutu na bango lobinga mbandeko na nga bango yeyo ndaku na nga zaki na ndaku na ya mabele pavement mabele cripsage ya mabele batol mwambetu na ye na kiti ya mabaya ezalaki nini esepasaki lisusu po babengana ngai pa baya mami po pa baya mami pe babengana nga lisusu landa video na nga yo komilelaka te nalingi na yebiso mutu olanda nga komilelaka te so souffrance ezotelema lokwa likonga montre tikala na présence ya Nzambe. Mokolo moko ya mami ayebisi nga ntango nano nakomi babandi okamwanga mwana kitoko boye oyibi mwana patron quartier mobimba babandi okamwanga j'étais tellement jolie mais fazer mwana samba boti. Mokolo moko ayambi mobali na ye chéri na ye alobi mbo espenga na yambi chéri na nga kende olala kuna epa ya ba mama kulutu comme ça lala kuna nga na yambi mobali na ngai j'étais obligé à omatana lala na bango kuna bandeko na lala kuna nini namona na butu wana namoni lumière ya makasi euti likolo ekita lumière etambola epusana une forte lumière mes abonnés lumière ya makasi osupporte te lumière wana soki epusani il faut fukama okitisi mutu na yo tina mabele mutu na oyo il faut ekita tina se sikoyo nazwi maboko na zipi misu me lumière wana edusola oza na place okoboma ma lumière wana te etelemaki liboso na nga mwa ta molai et nazalaki toujours à genoux na se prostenaki liboso ya lumière wana na tikalaki wana lumière wana mpe etelemaki ka wana ezwaki vraiment temps par après lumière wana ekozonga ntongo etanaki lumière wana ekei ntango ntongo etani okobetela nani okoyebisa nani nafandika yanga moko na likambo yango tangu kaka na tolamuki na ntongo babengana banoko baya babenga mami ifo ozongisa mwana oyo mwana efo alongwa awa nakomo mituna Nzambe na nga nasali nini lisusu babi te fo akende nasali nini namona banoko baya batata mwasi bamama leki baya réunion mpo na nga funa longwa na kati ya lupangu wana yo moto ozalaka na prise en charge céleste bato bakosupporte yo eza kaka bato baza na bonzambe neti nga bato basupportaka nga eza kaka bato baza na bonzambe so oza na bonzambe te osupporte nga te ovivre na nga te oyina nga à l'occasion de rien nzoka totambwisamaka na loboko ya mokili epa baya mami babengana nga na continue chemin nakoya na deuxième partie ya vidéo nabetela bino chemin na nga na continue kisuki fazer na nga wapi kolelaka te kangama na Nzambe.